Fly CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader. Bon début de semaine à votre vidéo. Merci pour vous aider sur la télévision, la vidéo pour la colonne info, la journal, il y a peu pour la peuple. Merci. La fidélité, peu confiance pour continuer à causer un journal, la bino, tout fond la journal pour nous savoir que l'occasion, il y a 64e anniversaire, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo, des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui discours, l'occasion, il y a fait au Yobolanda, résumé nango, et l'ongo na héritier, Mapinde. Dans le message donné le 30 juin 2024, date qui a marqué 64e anniversaire, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Bosimbake, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné fermement la persistance, il y a violence, il y a insécurité, dans la partie est, il y a territoire national. A condamné au effort, tentative, il y a armée, il y a République, il y a Rwanda. Oyo bazali kokoba na couverture ya ba M23 plan na bango ya occupation ya terre ya RDC Bosimbake abande kolobela allusion na ba village oyo ezali situé na sidi ya Lubero pe na ba territoire lokola Ruchuru Niragongo pe Masisi elongo na Kanyabayonga na qualité na ya commandant suprême ya armée pe ya police ya République démocratique du Congo président Félix Tshisekedi a talisi détermination ya ko rétablir sécurité pe a insisté mingi que pendant wana mobilisation ya ba congolais nyonso esengeli esalema pe élan ya harmonie pe ya cohésion nationale pour na kotindika ba FRDC na victoire na front défi sécuritaire oyo tozali na yango tokende bongo kuna na Assemblée nationale pour na que président ya Assemblée nationale mwana mboka honorable Vital Kamerende a kozala pareil à 7e session spéciale ya collège de haute études stratégiques de la défense au kozala clôturé bongo mokolo il y a le 31 juillet que général major professeur Augustin Moussoui Mamba DG il y a chaise ndé à Nosaki yango héritier Mapinyo avec nos bas détails. 7e session spéciale, il y a collège des hautes études, des stratégies, il y a défense. Bango bakosili sa formation na bango le 31 juillet ezali koya. Plus de 200 lauréats mobimba bauti na ba institution ya ndenge na ndenge pe ba structure publique bango bakozwa ba brevet na bango na grande cérémonie officielle oyo ekozala présidé et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Promotion Oyo Bosimba ekozala parrainé et pa ya professeur Vital Kameré Oyo azali président ya Assemblée nationale et zalaki bongo général major professeur Augustin Mubia Imamba directeur général ya chest yende annonsaki yango et pa ya speaker ya chambre basse ya parlement na audience moko Oyo accordaki ya week-end de l'équipe na cabinet na ya Mosala na palais du peuple accompagné na général adjoint général ya brigade Kabila Mukombi Sam
Madame Ye Azali, secrétaire général, P. Colonel Kibwe Franck, directeur général et structure Oyo et formation militaire, Ye Bango Bayaki en personne pour nous solliciter accord ya Oyo Azalaki désigné na collège des hautes études de stratégie et de défense, local parrain ya 7e session spéciale ya chaise. Ezali Bongo na Mobeko, to na Momesanoke, ba centre ya formation militaire, bazalaka na parrainage, ba éminent personnalité na chaque fin ya session. Natina Wanande Balobi, Bayaki ko sollicité et pa ya président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Ye Azalabongo na parrainage ya 7e session spéciale Oyo et kozala clôturer le 31 juillet ezali koya. Chaque année, organisaka 2 sessions moko ezalaka ordinaire, ezalaka consacré mingi na ba militaire pe mosusu spécial, ezalaka consacré et pa ba personnalité civile Oyo bazana vocation ya occuper ba poste ba décision na mboka. Boye parrainage ezali sollicité et pa ya président ya Assemblée nationale pour Nambula Oyo na session spéciale. Ba profita ki pour ko annoncer que Madame Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ye akoparrainer session ordinaire mosusu kaka ya Mbula Oyo. Président ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a pesaki accord na ye pe a remercier ki collège des hautes études de stratégie et de défense pour na honneur oyo ba pesiye na kopona kai lokola parrain ya 7e session spéciale a promettre bango ko sala plaidoyer na rôle na ya président ya Assemblée nationale pour été ba formation et les kanandenge ya kitoko pe ba stratégie ya défense et ye bana komata et sengeli ko simba ke ba éminent personnalité politique mosusu ba parrain ba session oyo euti koleka mingi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président Denis Sassou Nguesso ya République du Congo, président Evariste Ndayishimiye ya Burundi pona kotanga kaka bango. Tobota bango masolo ya maître Dani Kanda cadre à UDPS Kibasa azalaki na lisolo na base na ye kuna na likingabwa na limete dimanche 30 juin pona ko remercier bango na ndenge ba accompagner qui est na tango ya ba élection. Fabrice Lundombi azaki na compte Infolingala. Nansima élection Oyo et les calculs le 20 décembre 2023 na République démocratique du Congo et Paiwapi et pesaki ba fortune ya ndenge na ndenge bosimba ke mokolo ya dimanche 30 juin 2024 na quartier Kingabwa na commune ya Limete ezalaki bongo rentrée politique ya maître Dani Kanda Oyo azali cadre na UDPS Kibasa bosimba ke ezalaki na avenue Muzengu numéro 53 kuna na Kingabwa na commune ya Limete et Paiwapi ba cadre pe ba militant ya UDPS Kibasa basanganaki ebele ezalaki occasion pona base na ye ya maître Dani Kanda kuna na commune ya Limete ko sangana pona rentrée politique Oyo lisolo ezalaki occasion pona maître Dani Kanda ayeba na ko remercier ba base na ye na ndenge ba accompagner qui est pendant l'élection pe après l'élection voire même avant l'élection bango bazalaki toujours na ye ndena sima lokola le prémoko ya malamu Oyo azongaki ko remercier nkolo Yesu maître Dani Kanda cadre na IDPS azongaki pe pona ko remercier ba base na ye bayaki ebele na ndenge ya kosakana te les amis de maître Dani Kanda batondisaki esika ndenge bozali komona tomonaki pe présence ya 3 secrétaires généraux adjoints ya IDPS Kibasa bazalaki wana pe représentant ya secrétaire général ya IDPS Kibasa Mwasi Yanguya Hermione Bolumbe maloba epesamaki epai ya maître Dani Kanda ye alobelaki ke lisanga oyo basangisi bato ezali uniquement pona kopesa merci na base na ye ba présentaki 3 secrétaires généraux adjoints pe bato ya ndenge na ndenge ba cadre pe ba militant nyonso bazalaki wana nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona basukaki wana te ba présentaki pe fédéral ya Moamba pe fédéral ya commune ya Limete pe ba mususu elekaki vraiment kitoko maître Dani Kanda atalisaki soué na ye pe abetaki masolo ndenge ni parti ezali kotambola pe alobelaki structure na ye les amis de maître Dani Kanda ndenge ni bazana ba projet bongo esukaki wana te maître Dani Kanda asalaki remise ba fiche d'adhésion batu ebele ba prometaki ko adhérer pe ba kotaki na kati ya UDPS Kibasa pona kokolisa yango naza na esengo ya mingi na mokolo oyo ya le 30 juin oyo eza mokolo na biso ya fete ya lipanda kosangisa bandeko na ngai nyonso ya Limete ya Kingabwa ya bakartier nyonso na esika oyo mpona kocélébrer non seulement lipanda na biso et puis kopesa bango merci mingi kotonda bango botondi na ndenge bazalaki na biso pendant période ya baélection
basimbaki ngai bakopana ngai banda campagne électorale kino mokolo ya maponami na yango wana esengelaki lelo na ya kopesa bana ya kingabwa bana limete nyonso matondi mingi mpona bokasi na bango bapesaki ngai pendant bapériode ya baélection. Bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko na commune ya Limete esengeli ko konte na maître Dani Kanda oyo azali ko beta sete pona ko tombola UDPS ki basa parti ya autorité morale Augustin ki basa Maliba. To poursuivre le journal pour nous savoir que Fondation Tembele Buku Jean-Jacques Bango va organiser une matinée d'assainissement le samedi 29 juin et longo na base na bango ya Mombele Midjo mabasi Christian Kangebeni bazaki na compte ya Fulingala. Honorable Jean-Jacques Tembele Buku bakisela kaye moto na tembe molobeli ya bana Mombele na cadre ya fondation oyo zwami na kombo na ye Fondation Tembele Buku Jean-Jacques ba organizaki mobange na matinée d'assainissement salongo et salamaki mokolo ya samedi 29 juin 2024 et longo na ba base na ye ya Mombele na ba devoir na ye lokola eli ya bana Limete nde Fondation Tembele Buku et longo na cordon Bekenzinga bazwaki likanisi ya kolongola bosoto nyonso oyo ezwami na bakanivo basalaki mosala kobanda na avenue Mombele tina ngalima wapi epai basukisaki batravaux ya misala na bango emi na mosala ya Fondation Tembele Buku Jean-Jacques na sima ya passage na ye moko ya baconseiller communaux ya commune Limete Fabrice Chibangu alobaki boye Honorable Jean-Jacques Tembele, initiative va bien. Je vous encourage à continuer. Nous avons encouragé la Fondation Tembele Buku Jean-Jacques va continuer dans l'initiative à Boé. Nous espérons que le nouveau gouverneur de la ville, l'honorable Daniel Bumba, a appuyé les communes pour que les communes basent en la capacité à encourager l'initiative à Boé pour que la commune Nabiso ezala seni. En tout cas, coup de chapeau na honorable Jean-Jacques Tembele. Cordon Bekenzinga, yépé a précisé qui Boé. Honorable Tembele Buku Jean-Jacques élu ya Limete azali aposa ya kotika la pene ya électeur na pene ya carte culturelle na ye. Azana posati ya zela ba élection to campagne ya pour que aya lokola ba professeur azongi na base na ye oyo votaki ye lelo alingaki te le 30 juin et le Kanaboé atindaki biso au travers de sa fondation to ya to ça l'activité ya assainissement ya salon sali débauchage to kirer ba caniveau et puis tu évacuer ba immondice nyonso ezali au nom ya fondation. Bosimba kena mikole koya Fondation Tembele Buku Jean-Jacques ba lancer ba opération ya ba identification pe ya ba adhésion massive. Topesi longonya na honorable Jean-Jacques Tembele ba kisela kaye moto na tembe pona ba initiative à malamu boye mosala kitoko. Église Mepa et sangisaki ba paroisse na bango nyonso ya ville province ya Kinshasa mokola dimanche 30 juin lokola momesano na culte moko ya communion ya Sainte Seine. Fabrice Lundombi azaki na compte ya Fulingala. Église mission évangélique prière et action mais pas na mokuse oyo e kambamaka et pas ya mosel nanzambe référent pasteur Chikala Maloba Stéphane bango organisaki culte moko ya kafu kafu dimanche 30 juin 2024 na siège ya église na bango oyo ezwami na avenue Buta numéro 87 na commune ya Lingwala référence Mushi Bosimbake ezalaki moma moko ya kafu kafu ezalaki culte moko spécial pe ya communion oyo basangisaki ba différentes paroisses na bango ya communauté Mepa oyo ezwami na ville ya Kinshasa Bosimbake louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona na bilili ba différents orchestres ya Mepa balekaki moko sima ya moninga pona kokumisa nzambe pe kotombola ngbende ya bokonzi na ye ndenge kaka bozali komona.
Bosimbake eyaki moma ya parole de Dieu, moma moko ya kafu kafu, moma oyo eleki ba moma nyonso na kati ya lisanga ya bana nzambe. Pasteur Chikala Maloba Stéphane ye ateyaki mingi na mokanda ya 1 Samuel chapitre 17 alobelaki lisolo ya David liboso ya Goliath, ndenge nini David ateki elika pona kosukisa Goliath oyo asalama ngenga te. Boye na tina wana atalisi bana nzambe ke elonga liboso ya diable ezali esengeli te kobanga kasi kozana elika epai na nzambe lokola mumbu na ye David azalaki na yango pona kosukisa Goliath oyo abandai ko traumatiser pe kofinga bana na nzambe. Bosimbake Goliath akweyaki ezali elonga ya bana nzambe atalisi ke culte oyo ya kafu kafu ezalaki pe moment oyo Saint ezali kosalema ezali moment moko ya victoire pona bana nzambe nyonso ya communauté mepa. Boye mumbu na nzambe Pasteur Chikala Maloba Stéphane alekaki na ba moment ya bénédiction, service ya bénédiction ezalaki au rendez-vous pona kopambola bana nyonso ya communauté mepa pona année 2024. Asalaki pe ba déclaration prophétique pona bango. Pasteur Chikala Maloba Stéphane ezalaki moment ya Saint epai wapi bana nzambe balekaki pona kolia nzoto pe komela makila ya Yesu Christ mokonzi pona kozala en conformité avec la parole de Dieu. Nyonso elekaki vraiment kitoko na suka ya culte yemoko Pasteur Chikala Maloba Stéphane alobaki boye na micro ya Info Lingala. Ezali ndenge libala nzambe lobi eke na ntango nyonso bosangana kapona kokanisaka kufa mpe lisekwa na nkolo Yesu nde yango mosala esangisaki biso lelo makasi na kati na communauté mepa mpona kolia mesa na nkolo nde mosala tokoti kosala obolandi na bilili yango wana tokoti na deuxième phase ya année de communique dans le 30 juin lelo tosilisi première partie ya mois ya plutôt ya année et déjà lobby lundi tozoba dans le 1er juillet tokoti na deuxième semestre oyo esengeli moto nyonso ayeba ko vivre restauration kati na bongo na ye. Bosimbake bana nyonso ya nzambe bo bengami kokende chaque mercredi pe vendredi de 17h à 19h pe dimanche de 8h à 12h na église babengi mepa église mission évangélique prière et action ezwami na avenue Buta numéro 187C na commune ya Lingwala. Référence rond-point Willery. Nzambe azali ko utiliser mosali na ye Pasteur Chikala Maloba Stéphane na ndenge ya kosakana te ba délivrance ba enseignement nyonso ezali au rendez-vous pour na épanouissement ya bana nzambe. Église Mission mondiale de la vérité au Congo bango ba organiser ki bongo te pe basala ki clôture mokola dimanche 30 juin il y a 5 jours il y a ba prière na bango pona mboka na biso na thème République démocratique du Congo lève-toi et sois éclairé. Héritier Mapinde Igor Tingi bazaka na compte Info Lingala. Pendant 5 jours, Église Mission mondiale de la vérité au Congo, Mimovek Namokuse, Oyo et Kambamaka, et Paya apôtre David Vula Yanfou, organisaki séminaire pe prière pour la nation. Thème Nengo Ezalaki RD Congo, lève-toi, sois éclairé. Et Longona, Basal Nanzambe Ebele, Lokola, Hôte Yamilulu, Yemoko apôtre David Vula Yanfou, Jérémie Yanfou, Boye Pasteur André Kalombo, Pasteur Moïse Kabengi, pe Pasteur Richard Gad. Bango bazalaki wana pendant 5 jours pour na kote ya bana na nzambe. Bosimbake le 30 juin de ezalaki opesi mbwambwa aboyi epai wapi ba drapeau na maboko balati ba Lacoste bakomi makambo ya Congo. Bango nyonso bazalaki wana bana ya Mimovek elongo na Hôte ya Milulu David Vula Yanfou oyo ateyaki bango na sous-thème notre cause est juste, c'est-à-dire cause ya ba Congolais ezali juste pour na ko défendre mboka na bango République démocratique du Congo ateyaki na mokanda na Néhémie chapitre 2 verset 2 à 3 pe mokanda na Psaume epai wapi atelisaki ndenge nini Néhémie ayokaki motema nkele motema pasi pe mawa tangu ba annonsaki que ville na ya Jérusalem ezali détruite na mbala moko a décidaki kozonga pona kotonga mboka na ye boye asengi na ba Congolais nyonso balinga mboka na bango koteka mboka ezali eloko ya malamu te esengeli Congolais nyonso atelema pona kolobake Congo ezali ya koteka te ba prière ya kafu kafu pe ba adoration esalemaki epai ya orchestre ya Mimovek ndenge bozali komona boye na suka ya milulu apôtre David Vula Yanfou alobaki boye 5 jours oyo tozalaki nango tobondelaki pona mboka po tomoni ba négociation ba diplomatie ba intervention ya bato oyo tomonaka soi-disant ke ba porter solution ba complice
alors yango tokimi epai ya mokeli oyo apesa biso mboka oyo mpo na barekomandation na alobi ete na pasi tobelela ye mpo ntango ya kosunga biso tikalaka na niongo akumisaka ye yango toproclamaki 5 jours. Donc RD Congo, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Yango wana toza ko implorer Nzambe oyo apesa biso mboka oyo ameka kolongisa biso po ete ba oyo biso toyamba soi-disant ba frère nzoka bakota biso lokola bakusu. Bana na nzambe nyonso ya Mimovek basambelaki mpo na mboka na biso Congo bosimbake église Mimovek ezwami na avenue Kwengo numéro 39 na quartier D na commune ya Masina. Boye référence entrée ya pont et pai wapi ba prière ezali kosalema chaque mardi pe vendredi na pokwa pe dimanche na tongo Jésus-Christ est Seigneur. 28 au 29 juin, kuna na showbiz église Jérémy Ministry bango na mokambemi ya révérend pasteur Jérémy Kabongo bango ba organisé qui 2 jours il y a convention de prière. Reportage. Pendant 2 jours, Bana Nzambe bazalaki édifié na mate ya kitoko convention de prière na thème le parcours de l'homme de Dieu na Kambemi ya moto Nzambe. Le révérend pasteur Jérémy Kabongo du 28 juin au 29 juin 2024, orateur bazalaki lokola pasteur Daniel Kawata, Jonathan Mongali, payé moko hôte, révérend Jérémy Kabongo. Bateya kibana Nzambe sur étape ya moto. Moto nyonso alekaka na étape topé ba difficulté po akoma na esika azali. Ezali na parcours oye aleka pe akoma wana. Esengo monanaki na miso ya ba fidèle o nyonso bazalaki présent na milulu oyo. Bosimba ke na parcours la l'homme de Dieu ezabongo na objectif lokola évangélisation à travers le monde, na organisation à ba convention, conférence, séminaire biblique pe mususu ko bakisa lisusu ba croisade esengeli na moto oyo azana pour ça ya parcours na ezala malamu à s'assurer sur meilleur encadrement ya ba serviteur pe ba servante de Dieu notamment na domaine o etali foi lisusu ko assurer formation na bango na o etali éthique pe ko consolider ba relation but ezalaki kaka moko ko sangisa ba serviteur de Dieu na ba connaissance ebele autour ya parole de Dieu. Na micro ya info lingala moko ya ba participant alobaki boye sepe Nzambe apamboli mususu oyo kama pete koza pe tour na yo ezali voilà matin ya mini na mataki honorable bandela komona honorable Mathilde Celestin naza député national. Merci beaucoup. Na micro ya info lingala révérend pasteur Jérémy Kabongo abakisaki boye ezali kanisi ota na ngai ezali kanisi to babenga mopemela ota na Nzambe mpona kotalisa na basali na Nzambe makambo tokutana nango lokwa mingala to mpe kokoso eza na baoyo bakutana nango baleka yango bakoma likolo biso mpe kasi tozali towana oyo toleki babaza na se na biso mpe toexplike bango koma tolekaki po tongo place tozali. Pendant 2 jours bana na Nzambe basambelaki bongo kitoko pe bazalaki édifié. La modernisation à piste la Nokuna Lubumbashi DCA a modifié horaire de vol naie dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à l'indisa régularité ponctualité sécurité bakisa confort
pona bavol nyonso totangi bokozwa yango na baavion na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader. Ba préfet itema Tommy Balé site ya Ndolo Istape ya Mbinza Delvo baza kobenga ba parents ba kende ko musabana bango na formation technique bolekana pona ko sala demande d'inscription. Stéphane Skande Badefai. Kinshasa boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2024-2025 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat Ndolo Ista pe itemat Binza Ista na Delvo na commune ya Ngalema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie, électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radio transmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Bano batanga kawa ba ko sidisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye yango na bengi bino boya ebele ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na basite na bango nyonso mibale, c'est-à-dire na itemat Ndolo na itemat Mbinza na Ngalema, Camp Météo, avenue Metelsat numéro 1, quartier Congo, commune ya Ngalema. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2024-2025 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission oyo kutu ezali déjà fixé le 20 juillet 2024. Boyebi ke formation na kati ya itemat ezaka formation moko intégrale. Tuchaka mingi elikia na bana na biso bazali ko banda classe na 7e 8e mais formation na bango banda ka partir ya informatique na anglais. Dès que tu peux mise à niveau à bana pour un technicien actuellement selon la nouvelle technologie, c'est que moi na maîtriser anglais na informatique. Et puis tu peux signaler ba pratique où ils allaient conseiller na ba différents domaines techniques na biso. Je pense yo moko monendenge to siliko yamba laboratoire ya simulation ya ba vol pour na bana section aviation civile na ba atelier mususu. Je pense nde mabongiso tsiko bongisi na baboti pour être ba na lombango le 20 juillet déjà. Inscription et premier test que ça les meilleures inscription na kati ya itemat ista. Pona bana na bino baza na santa kitoko pe ya kolongolo poto kitoko ya komela izabongo protivap. Ah merci, ya buine bana nyoso baza kuringa à la pochette. Buzala kwarme, protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les produits. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto protivap esa pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso bayaka protivap aba sisi kulia ya bango protivap babandi badasi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa protivap poto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple ngala bino topesani rendez-vous mokola lobby au revoir bobenga ye
fumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimbe Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader.